bondulu mfuma. Zame kalusangu na mama. Na yo bolelo ngai. Ozo tambula kati na critique. Ozo tambula soutenir na sentiment ya mokilité parce que Nzambe a sa soutien. Toza ka mbobete. Siko taila pli bana mama Pauline. Bazenge za o mama kale. O ma Pauline seulement Pauline aka ye na. Mama kaka mama loba na yo wana kaka zeka potolo baza. Le loko eza ya kotela ya kuba tombola biso ba mama Pauline. Na ndimi yango na mobobe. Na makamonza be pesa la mobobe. Wana kutu. Kolo merci pour pesa. Mamonza poza mobobe. Merci Seigneur. Oyebi Nzamba. Amen. Jésus na Pierre. Amen. Oh Pierre là yo. Amen. Azo ni moza Pierre, ozo biso la Pierre. Oui, puis la Pierre n'est pas Yesu. Bon, bisé la Pierre. Et qui n'est pas. Ezaki malon me asuka na. Bozo ni amen quoi. Na ko ndima. Nzamba bina ngana yebisa oke tourna yo ekoki. Tokozwa eloka mutuya epai mosusu te. Kala nzela ya Nzambe. Amen, eza d'accord. Amen. Attention vous avez amen. Donc pas faire mal na musique service ngi hein. Maman l'a dit amen na moto. La dame que vous voyez, c'est Maman Nitou Eliam. Elle vient de Paris. Elle va nous faire déguster. C'est somptueux et délicieux, mais elle a réservé pour nous. Maman Eliam, ça va? Donc nous allons la découvrir à travers ses mains. Applaudissez très fort. C'est Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Qui est le tapolé sa bison lélo. 2 fois T. Un seul endroit, un seul service traiteur, la Providence. Service traiteur et décoration, la Providence. La Providence pour lui, la Providence pour vous, la Providence pour nous. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence. Avec Maman Eliane, l'incontournable, l'incomparable, Yémé. Bonjour, les canapes savent qui est bien à bobiner à la maman peut pouvoir à papa. Émission n'a bien dit papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitou. Encore une fois, n'a pas Bino merci. Pourquoi merci? Parce que Boebi nous sera très reconnaissante envers Bino pour nabi qui est bolinganga mingi bo c'est la trop na émission ya maman Eliane Nitou. Émission après na kabana biso comment vivre dans le mariage, parce que dans le mariage il y a les vagues, il y a les hauts, il y a les bas, les feux rouges, les feux verts, avec l'autre feu c'est quelle feu encore? C'est quelle feu encore on a mis? Il y a 3 feux orange, hein, tout ça, donc ça fait partie du mariage. Alors comme d'habitude, toujours qu'il y aura toujours invité pour nous partager parce que quand on parle du mariage, on parle de la famille. Vu qu'on parle de la famille, je ne peux pas être toute seule sur le plateau parler de la famille. En plus, ce n'est pas dans mes habitudes. Nous avons toujours l'habitude d'avoir bien invité, de partager. Mais là, nous avons spécialement le mois de la femme. Donc, le mois de mars est le dédié à la femme. Donc, c'est le mois de la femme. Le mois de mars est dédié à la femme. Voilà pourquoi les lots n'ont invité mon co, n'ont maman maman pasteur, autres années dans le plateau. Na sœur na mo église le ba so na ba ko so na basi. Jélika nous prépare toi Niki moi kale reste la scotché autant la lelo makombo te so nango o ba ko so na bino le maman pasteur alors ça parce que c'est un mois de la femme ayo so na bino na pese ba gros bisous na maman Monique maman apôtre Monique ah maman mon Belgique donc tala ka ba se peli na commission ko na plateau donc ezali ngona na pese ba gros bisous na mamie mbombo Emily Kinsala ba gros bisous na yo ba se peli ki trop na émission habite écouter ko na biso nga bi azonga sala bino mbika parce que moi c'est mon lamba bien alors ça bino so mbika na pese mbote na batu nyonso tout batu nyonso ba benga na États-Unis na kotanga ba komona bino te parce que
les gens ont comment la pourquoi beaucoup n'a pas s'abonner c'est pour ça que vous avez 3 émissions ou on est dans temps à comment la bino na pesi mote na bato na ngani surtout ya Belgique on a biko bolinga ka maman il y a ni tout mingi ngape na nga bino mingi na bakala nga bino mingi bobi nga za mta bolingo tena bakala bolingo donc c'est l'amour qui coule dans mes veines quoi donc c'est quoi on a présenté bino invité na nga o ya ko so na bino pour la journée de la femme parce que toza na mois de la femme a quoi apporter et le comment ya bien a ko so na bino masolo moko ya kitoko à qui je m'envie de dire bonjour. Bonjour maman Pauline. Bonjour maman Eliane. Yi aza maman pasteur. Comme on est maman Pauline Luyanda. Ceux qui n'ont pas senti maman c'est quoi avant tout dans maman pasteur on a eu mon pasteur pour papa la pasteur pour bien comment mon père est pasteur yo pour comme yo maman pasteur. Ça y a merci maman pour la parole mais moi personne la parole. Pour moi ya maman Pauline comment on a maman Pauline Luyanda. Mais comment on a la famille Maïto. Le combo ya Luyanda eza combo na combo ya mobali nanga c'est le nom de Marital. OK, merci maman. Ah non, pas nous on a tous maman Florence, n'est pas na comment maman Florence comment on se na est-ce que quoi se présenter? Et quoi se présenter ba to ba ta biso yo ko accompagner maman Pauline non? Yo ce qu'on a na l'église avec maman Pauline. Donc merci maman Eliane de ici la parole. Comme langa Florence Lala. Ils ont battu ba ibino ni na kombo ya mi Flo Lalas mais kombo na Florence Lala ngai nazali nièce ya pasteur Lindo. Oh donc boyini maman famille non ils ont maman famille non quand tu es évangéliste tout posant tout chantre l'église non nazali chantre l'église mais nazali ko travailler na kati ya ministère na ministère ya no na ngati ils ont ministère ezali ya Nzambe. Nazamo ko na kati na travailler kana na service na travers na kati ya service yango ko accompagner maman dans na ministère malanga oui d'accord OK merci beaucoup na kanisi bato ba biso na kanisi bébé maman à comprendre que au travail na kati ya ministère maman na moni maman Pauline avant to solami na moni na za na prospectus moko ya nazomona toza un culte moko spécial donc culte spécial de femmes dimanche le 19 mars 2017 avec l'homme de Dieu, prophète de donner tout cas à qui j'ai dit bonjour dans Londres. Hi daddy. Yango yo affiche yango. Et ça pendant le 19 mars. De toi parce que mois de la femme donc il viendra là pour parler de la femme. Donc on va pour cela Cambo Italie moi aussi. Maman non qui olobi nangai qui femme c'est ton tour n'est-ce pas? Non combien de femmes maintenant c'est ton tour. Donc comme toi ça déjà que les lots exacto ya moi aussi. Alors le exacto à moi maman Pauline tikelo maloba on s'adresse na bato mo tala biso ce ko tala ngate tala ndeba. Merci maman pour la parole. Et na loba ki de maman poser une question nga pe na za pasteur. Et na kati ya musala papa zo sala nga na zana pour accompagner. Pour ceux qui t'aiment la biso et les femmes maintenant c'est ton tour. Ils ont pour rappeler que moi c'est aza moto ya vanda pamba pamba. Yango tango et koki ke biso ba mama photo telema to sala musala yankolo. Donc bandane bandeli na jeunesse. Di lelo oyo moi si aza na rôle makasi asalaka na kati ya société na kati ya couple na kati ya église na kati ya famille. Donc yo mama oyo za distrait ovandi ozo ba rôle na yo oyo kosala na kati ya famille te na kati na église te na kati na société te moma yango ekoki oyo ke tolobi ki femme maintenant c'est ton tour oleli mingi okanisi mingi bando banda kosambela situation na le change akate olelaka mingi mitango ekoki oyo ke yo fo ya koyoka ya motuya balobi femme maintenant c'est ton tour sur total na kati na biblia na histoire oyo ya mwasi yo na kombo ya Esther soki lelo kombo epanzana ye muta koma na top mais avant ye mutu musu tazalaka mais moi si on lokola kwa ko saisir opportunité azaka na ngote apesaka occasion pa bato mususu so bolien ko na histoire wana botala wana kati ya na Bible Esther chapitre 2 verset de 1 à 17 tokotanga mwasi wana nenga azalaka vérifier na ndako mwasi wana azalaki mwasi ya roi mobali na ye azalaki na esengo
ya kopresente mwasi na ye pa ya baninga na ye atindi bato bakende kobengela ye mwasi na ye na esengo nyonso oyo mobali azalaki nango me mwasi atiaki orgueil atiaki lolendo me ayebaki teke lolendo wana ekoki komemela eloko moko ya mabe na kati ya vi na ye me lere asalaki lolendo wana baserviteur oyo bakonaki koservir mobali na ye roi bamonaki roi akomaki na pasi makasi roi akomaki na mawa mingi bakoki kotika roi na eta wana azalaki na mote bale basala kolukela roi mwasi na mboka na bazalaki ezalaki na 124 province babengisaki basi bayebisaki nombre basi bayaki te basi bayaki ebele basalaki makambo nyonso bakoki kosala mpo nayebi na bamakambo ya modele wana mwati fosala fomake po te kombo na yo ebima na kati ya liste ya bato babendaki bote mama bakendeki mpenza te bazwaki tanke bakende koluka baspécialiste baluka soki mafuta nini bakoki kopakola bakotaki bamaki basalaki makambo ya modele na modele mais mpo na biso maki na biso ezala mingi priere oza kopriye epuis nzambe oyo aza korajeunir yo yango wana basi wana balekaki ebele ntango balekaki mutu na mutu alekaki na tour na ye basi wana le balekaki mutu na mutu aza na likambo oyo roi ayebisaki ye mutu na mutu abimaki na quelque chose mais ntango ekomaki tour Esther na ndimi teke parmi bato wana bazalaki Esther alekaki bato nyonso na kitoko basi oyo bazalaki na kitoko bazalaki basi bazalaki na taille koleka Esther bazalaki oyebi ntango mosusu tosekaka mama Eliane mokili eza compliqué mutu mosusu akoki kolobaki ye mpenza tala mobali aza nde mobali kitoko akoka na koti na ye te oyebi sekere na ye te yango nazoyebisa yo ndeko ovandi na ndako ntango yango oyo ovandi ozokomitungisa wanviyaka kaka bato ozalaka wana kaka mpo wanviyaka bamariage ya bato ozalaka na peut-être mpo troublaka bamariage ya bato me nzambe alobi na ngai nayebisa oke tour na yo ekoki tokozwa eloko ya motuya epai mosusu te kaka na nzela ya nzambe oyo leli mingi omitungisi mingi me nzambe akokisaka mposa mitema na biso alobi na ngai nayebisa yo le 19 mars azobenga yo na 17 boulevard ya libération na Saint-Denis mama pasteur pete bo bapeso comme alba muke comme na mama ba adresse mama zela non pardon ouais na disciple zela non mama pasteur bo rappel pressé le mama pasteur bo ta problème mama pasteur ya ba problème soki obotama na problème le causer problème tango biso za pa nzambe n'a pas disciple n'a pas disciple on a disciple na Jésus na Pierre na amen oh Pierre na yo amen ozoni moza Pierre ozoni la Pierre oui puis la Pierre n'engage pas Yesu bon bizai la Pierre ezaki ndenge nini ezaki malamu me asuka na Yesu na kokondima bizai la Pierre ozoba amen bizai la Pierre Pierre suka na mo awangala ki Yesu bon pourquoi de bien amen bon ma Pierre non maman Florence on nous remercie bien maman Florence là c'est qu'on a le but maman pasteur aza awa kopakoli mafuta te po aza awa na kati na lingomba eloko oyo eza terre babengaka te parce que na moi ma pasteur ndenge alobi awa na comprendre ke alingi alobela mwasi ya motu makasi parce que azoba likambo Esther parce que Esther aza mwasi ozoki grâce na miso ya telemiso ya nzambe telemiso ya roi epai azolaki grâce sikoyo namoni mama ngai alobi mwasi ya motu makasi sikoyo eloko matere ya bino mpenza ne par rapport ya mwasi ya motu makasi na église matere ni bapesaka bino donc na église bateyaka biso kaka makambo malamu bateyaka biso makambo mabe te ntango nalandi baenseignement mingi na kati na etonga nazalaki mpe mwasi oyo nazalaki ntina te na miso ya bato vike nakomi kosamba na nzambe nazalaki mwasi oyo nazalaki ntina te nzambe tobengaka esemba bilokota nzambe alokotaki ngai na fulu soki nalobi ntina te parceke nzambe alokotaki ngai na fulu nazalaki mwasi oyo soki nakoloba valeur te bazala kobwakelanga mabanga na bato lelo oyo nzambe a changé identité na nga par rapport à mateya mateya nyonso bateyaka biso mateya batya paster ya lindo vraimen ntango nakomaki na SM vi na nga na bato oyo bayebi ngai na comportement nazalaki nango nazalaki vraimen comportement mabe mingi te soki nalobi mabe ya mabe
eza mabe makasi lisusu nayaki mwa show likambo ezali na telemi boye yo comportement lokwa ya maman Angèle omonaki maman aseki émission na maman Angèle ya moto ya kiso touché kaka ozeki yo beki bongo ah non yo soko sibi non nga bongo mais siko Christ a changé identité na nga apesi ngai kombo ya sika par rapport ya mateya oyo nazolanda makambo mingi nazali kosala ezali kosepelisa nzambe te mais ntango kaka nazolobaki alokotaki ngai na fulu abengaka nzambe wana semba bilokota apesi ngai valeur na koloba na yo boye lelo ngai nazotambola kati na baécriture nazotambola surtout na basentiment ya mokili te parce que nzambe asasukolinga à partir ya mateya koyoka butu neti mateya moko bisa to mala bami balemi sa te par exemple les kamo bebisa yo boye yango kota yo kamo bebisa yo kota yo neti ngane naza boye naza iloba moko boye po ngai mama nga molimo aza mwasi pasteur Feza Chamamba azaka moi mama nga molimo yi azaka iloba moko abi yi alingaka na Bible place Bible n'enviez pas ceux qui font le mal. Si vous faites le bien, continuez à le faire. Au moins, quoi ça, on sait qu'en Kenya, maman, je te fais de gros bisous. Mais de l'eau, on a un petit cas là, dans un pas inaïe. Ce qu'on est, tu m'as le beau bâtir à cabine bien, par exemple. Ils ont un petit global, ni pas un petit cas là, par exemple, ce qu'on vend du bobia. Le beau pasteur à terre qui bobia, maman pasteur à terre qui boue. Au niveau qui est dans son ambe bobité là qui est l'ambe batté parce que bâtir qui bouge le gobo. Il y a un petit global par exemple. Bon, dans le bas malo beza pika qui belé, kotam la rakach na bang nzambe. Kozana bolingo koyeba ko se pardonner le mamate atoyokaka eza pe belé okosi saka nyonso tu na mokolo lelo te otambwa na kobanga nzambe libi bezolo ba mwasi fois à la soumise ce qui na ke na mate o papa te yaki biso ezalaki c'était quand c'était le samedi en tout cas nazwaki quelque chose mais ba verser na mutu na nga na kangaki yango te donc Marie Madeleine tant je sais bandai côté ya Marie Madeleine azalaki déjà na révélation ba mona ki Marie Madeleine moi si moko ya ndumba boye ayi ko sa ni liboso ya Jésus Marie Madeleine asombaki parfum moko ezalaki pena ya motu ya penza ayaki na parfum wana asopeli yango Yesu Kristo azwi suki na ye azokopangusa na makoba Yesu parce que Marie Madeleine déjà azwaki révélation azwaki brésilien tezaki suki na ya mutu mama soki na tie suki boye donc azwaki na pesi exemple suki na ya mutu ma ya miso ezokita ya pangusaki Yesu parce que azalaki déjà azwaki révélation bato bazomona kaka Jésus comment mwasi ya ndumba koki kolia asala ye boye azalaki déjà na révélation donc ayebaki que un jour Jésus akokufa bakoambome ye ayebaki te mais Jésus le quoi moi seul quoi asalaki makambo wana parce que azalaki déjà na révélation yango asalaki makambo wana soso bito kota na bamate ya tokende moi mulai mingi sikoyo nazongela pa pasteur mama makambo na benga disciple dans le but et moi est-ce que ça makambo papa te ya moi ya lobby papa te ya makambo bele pour na biso na SM eza classe SM peut-être ceux qui dès que solo ba que femme maintenant c'est ton tour ponga pe na quatre na ba femme wana naza pour toujours passer des missions pour la paix la mon tour na paix ah oui yo da tour de nzambe pe ça zo sala déjà bato balinga te parce yoki tour na o déjà na ngape ceux qui ndé biso to ye quatre ne sika oyo oza déjà na kati ya musala ngo zo sala mama pour grâce à nzambe za quatre na yo que bato ata ba kondima ata bato bakondima te mais biso to eloko toza nango besoin na kati ya mokilo nzambe aprouve biso poso toza na posa ke bato bandima biso tozala ndeko tosa mola yeba oye komama tozala desi ponga pe ndenge na telemi ya mama Pauline mama Luyanda nalinga ate komba Pauline tena cha mama Luyanda osali bebo mama Pauline Mbobe te ba mama Pauline soko tali la plupart ba mama nyonso baza na komba Pauline bazaka gentil tolinga mobobe te tolinga mama tozaka mobobe te soko tali la plupart ba mama Pauline bazaka gentil o ma Pauline so ma Pauline aka ye na mama loba na yo wana kaka zeka bana ne loko eza ya kotela yango mutu ba tombola biso ba mama Pauline na ndimi yango na mobobe na makambo nzambe pesa la mobobe wana kutu nkolo merci pour pesa na makambo nzambe poza mobobe merci Seigneur oyebi nzamba malamu
oyebi nde nazolobaki soki olingi nzambe akopesa ntina soki olingi nzambe akopesa mayele soki olingi nzambe donc fozala souple pa nzambe oyebiseki nga papa na mikoki te po pose nga question moko beso mibali na bapaster soki baza bapaster basi yango bakoma bape kaka bamapaster omosani yango te jamais oyebi nde naza boye nayebisa mobali na nga bi papa oza ozali ministre de dieu oleki na baministre oyo bazopotana wana ministre na nga aza vraimen ministre ya royaume pardon ngakaisanga kumisa mfumu kanda na nganzo ipo kumisa ministre nga bana lingake lokwa maya komela ministre na mama nalingake lokola pesa batu zuwa nalingake bana nga nde bazana bayebi ya Naomi bana nga ba eza na église ngafuna pesa o nga naza nango pa bana nga na niveau église po bana nga ba recevoir omoni église ezokoma ba papa lelo bakomi na système ke soki mama le bine kutu wake na église ona papa boyi mais nzuko zana biloko ebele tozana matiti mo pa na biso babenga ngo komona ngo lemba mwasi aza lemba fa lemba ma fo alembisa poza ma paso alemba nga na lemba mana mobile nanga na lemba ma pe na bana nanga na église bato mosusu bakomona ngo lokola faiblesse ke mama passer azaka trop nga azaka cool nalingaka nazala bien nalingaka nazala lobi bible bimikitsa nalingaka natia moto na place na ye soki naza na mokolo nalingaka nasolola naye na ndenge ya mokolo soki naza na mwana nalingaka na jeune fille nalingaka nasolola naye na ndenge yaki jeune fille omoni eloko ezobebisa bamama biso bamama passer lolendo sa bandimi na église etambola te eza lokola na marché soki ozoteka soki otie lolendo pa client ake mpo bato ebele bazoteka biloko wana yo ozoteka donc mama pasteur azali mama ya bana ebele na kati na église soki oza na bakalite oyo nzambe apesa yo bomba yango bato mosusu badécouvrir yango mais eza teke yango ekóma lokola ke eloko moko etombolaka mpo ebetaka bato mosusu mabako na église nazongi suna ya motuna nango olobaki na ngai soki ngai naza pasteur nga naza pasteur te mais nazali mwasi ya pasteur na ye kose présenter place oyo mpona nini papa aza mosala azosala nga na ye mpo eza role ya biso bamama eza moi de la femme ezali mwana biso bamama yango na ye koyebisa mama oyo alali pongi na ndako mama oyo aza kose plaindre mama oyo azaki ata atie rouge à lèvre ne na monoko elobelaka papa eloko te ata otie poudre papa elobelaka eloko te oseposaka baquestion mwa ndeko moko aza kuna azaka ni kutu bien te mpo biso tomonaka motu boye aza bien te mais nzambe amona biso toza bien mais yo peut-être bakalite na yo ngai natanga baklasse ebele ngai naza mayele ngai naza kitoko mais ndenge nini nazozwa te mama yaka le 19 mars ce qu'on a permis de faire adresse pour un qui pressé ma pasteur maman pasteur pour avoir pressé adresse à moi yo kutana na mututi adresse ezaka na musika te na Saint-Denis na gare à Saint-Denis na 17 boulevard de la Libération soko mati na ascenseur na 4e étage toza wana motakote ya biso ezali papa na ngai die de netukala Jésus Christ lela kufaki c'est la croix ne bakena ina tombo ezaki mibali te mais Jésus Christ azaki entouré na bana mibali baapôtre bazaki pembe na Jésus Christ mais na jour où Jésus Christ a résisté ezaki batata te ezaki biso maman na bibi ezaki biso maman biso maman ka tumaka ba mangomba kaka biso ba maman na ka église ba maman ka sungi aki ka maman pe surtout na maman pasteur maman ba ton problème mingi na pena maman pasteur merci beaucoup maman bomba ba sécurité oyo ngoyana likambo ekikoto oyo uti gauche ke monte ba pasteur ba jouer rôle moi mabe na église merci beaucoup maman pour la parole ya mwana nazo ba ke biso na SMS école papa soki ngai mama lelo na ye liboso na yo mama pona koti na classe wana et puis tozokota pe ka kokota continuer toujours tozaka na classe tozaka na enseignement na biso chaque samedi et puis e bapesaka biso penza ba enseignement o ezali ke lolenge nga na vandi awa lobi nazali kosala makambo na kwa kosala lobi nazala makambo na banaye koloba lobi nazali na makambo na okanisa mais lelo ne nazabu na kokanisa so makambo na te lelo ne nazabu na koloba so makambo na te lelo ne nazabu na kosala so makambo na te po yango tozomona ezala na l'église ezala pasteur akoko zalaki aza mosali na nzambe menanu apasa na délivrance te yango na biso etindaka biso ke tolandaka baenseignement o batravaille na corps na nga
batravaille âme na nga batravaille na esprit na nga yango wana lelo ozokokende ozokoyoka yo moko ozokotala nga nazalaka na faute place boye naza na eloko esalaka nga boye naza na eloko oyo ezalaka na nga boye soki oza na komikitisa okutana na mosali na nzambe okutana mosala mpo mutu mosu azalaka faible na baplace moko boye ndenge balobi kese nzambe asalaka grâce na bahumble aresistaka na baorgueil oyebi moto nyonso aza na faiblesse na ye moko azalaka nango mais soki oza kowumela toujours na kati na faiblesse wana yango nde mutekemema wana kufa mais soki ozoya mpa nzambe oyebi toyaka lolenge ndenge nzambe abi toya lolenge tozaleli mais totikala lolenge toyelaki te totikala lolenge toyelaki te oyebi nga naza motu nasaka mosala mabala naza na service traiteur nde toloba aka makambo oyo nani outi toloba aka Esther azwaki grâce na miso ya roi ngai mpe nazwa grâce nzambe mpe asalanga grâce na ngai apesanga mosala na ngai nasalaka oyo nalingaka mingi apart mosala nde tovani boye na plateau naza traiteur nasaka mosala ya mabala yango mona ntango natiaka annonce nalobi ke bana bobenga bamama mpe bobenga bapapa mpo nani parce que émission nanga eza émission moko ya famille peut-être mais émission moko très éducatif nasalaka service traiteur donc nasalaka mosala ya kolamba na kati mabala nasaka décoration badécoration moto asala nkutu ezali Naomi ni tuye moto asaka badécoration ngana na parti ya kolamba na moto asala badécoration donc mosala na biso yango wana yango ndenge nasala na réalisateur na biso affaire balancer biso na publicité amen eza d'accord donc nandimi yango question moto babi amen donc bafaire balancer biso na publicité maman olandi amen nango te yo mama lia nalobi olandi te ntango yo apose aux questions yo lobi ye apose aux questions yo lobi amen te ye amen omoi ndenge azongisi yango te po tosupporte amour esili kotala mabe te disciple na solution basupporter amour faire balancer ça l'amour on se retrouve tout à l'heure bolingo What I hate is get the in the lake, she on some trippy Maman dit, bien. Voilà. Donc, tout ça, ils vont pouvoir découvrir ça. Alors. Pour te fêtes la yo et bomba, pour tes cérémonies la yo et simba. Mais comme si t'étais, Bengo Bé Maman Eliane Netou, la service traiteur et décoration, la Providence. Maman Eliane Netou, spécialiste événementiel, Esaïe. Un seul endroit, un seul service traiteur, la Providence. Service traiteur et décoration, la Providence. La Providence pour lui, la Providence pour vous, la Providence pour nous. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence, avec Maman Eliane.
74 29 ou bien les 06 15 31 69 90. Pour te fêtes la yo et bomba, pour te cérémonies la yo et simba. Mais comme si t'étais Bengo Bé Maman Eliane Netou, le service traiteur et décoration, la Providence. Maman Eliane Netou, spécialiste événementiel et Zaïe. Un seul endroit, un seul service traiteur, la Providence. Service traiteur et décoration, Maman Eliane Netou, Maman Eliane Netou, Maman Eliane Netou. Ah, et voilà, tu as le plateau. C'est pas Pauline. Au moins, publicité service traiteur de conseil la Providence. Au moins, nous sommes là. Parce que on a les pans. Les pans volés, il y a un colo. Maman, il faut moniter. Si, si, au moins, nous sommes là. Au moins, nous sommes là. Au moins, nous sommes là. Tout ça, les mêmes. Je me dis, tu es les mêmes jours, tu sais, tu sais, la raté, tu lamba qui les lots, tu bombi, tes arats, les mêmes jours, tu bandi, tu lamba, moto, tu bandi. Ok, ma Pauline, tu as la sommation, tu as tout à l'heure, maman, qui il y a solo tous un mois de la femme. Mais tout le monde a tout total plus malade, mon bus, ma maman, tu as ressemblé à mí par rapport à papa. Mais qu'est-ce qui fait que bus, ma maman, tu as mis l'église, mais tu as changé? Il y a un moment, dans le bac, il y a un toujours bien que ça va maman. Au changement, il faut y avoir place ni aux alliés. Les autres dépendent de la place aux alliés. Les autres dépendent de l'enseignement aux autres. Pour prendre sa classe, les écoles. Ngane nazabu nazoba kinaza mwasi ya pasteur. Mais l'église nazaloka molimi. L'église nazalaka lokola mutu nyonso. Aza mobali nanga mazaka pasteur nanga l'église. Pour nani par rapport à l'enseignement au ngana za oyoka. Donc tous capable ya ko changer pour ya mo ekolakisa biyano na kata ba vie na biso, na pe na ba vie ya bana na biso. Ce qui maman zo changer te, ozo komi kanga yo moko. Ozo komi kanga pe vie ya bana na yo. Ozo komi kanga pe vie ya mobali na yo. Ozo kanga makambo na nyonso. Opposo enseignement. Okomona pena ke mo lemso seki oleli oki mawa. Kosambela nzambe ezelo mususu. Kozala mwana nzambe pe ezelo mususu. Soko lingi nzambe olinga kotosa mibeko na ye. Soko lingi nzambe okolinga kotambola ndengi ye alingi. Maman, pourquoi tu es ma disciple? Maman Florence, maman disciple. Mais comment tu es maman Florence? Tu as côté ça na kombo na ngaka to za na. Nazo kama côté kombo ekima ipo tana na fleur bandu na ngai. Kima nazo. Oye biki na okama pe comment ki fena la oh. Ngapa na kamwete. Et pourtant za fleur bandu na ngai. Fleur emene. Et pourtant na toute fleur des bisous kalaté mois de février. Maman. Na yoki anenge na ne maman pasteur alobi. Mutu na ngopena zo songo pe na yo pe ande kona ngai. Parce que il pose un monde, maman passe à bien avec qui tient la carte dire à mon dieu, pose un monde. C'est quoi? Puis ce maman. Tout le monde mais mingi. Tout ça mais la mingi mais tout change à côté. En tout cas, au changer nanga, nga na koki ko lobateke, nga na changer nga moko bodi ku paf non. Ils en a partout, donc ba ko lobalanga ke tout le monde sert wana penza. Ça souligne à qui vous sautez. Na komi kumisa te na bakinga na changer bobuté. Ba tunde faut ba témoigner ka pona ngai. Parce que maté ya o nga na zulanda, ezo vraiment place kat na motema ngai. Izate ke nazo kendeka ke église pona kendeka ba mona ke la kenda ki non. Tant na kenda ke église enseignement ya mardi, enseignement ya samedi, enseignement ya dimanche. En tout cas, ils ont place kat na bo ina. Ils ont baccent un de plus. Amen. Pour ceux qui ont enseignement, on a vraiment les lots. Na évité ceux qui ont amen. Donc, on a quatre na bonzambi, na cette discipline. Alléluia. Na koloba ku te que maman na ngai na zala kana partage souvent na maman na ngai ki vraiment nzambe azo sala kati nanga. Na kolinga be bande ko nyoso tango tozo ke na itonga. To kende kaka te que na kenda ki kaka. Ezana batu musu mamiliana otuni lelo bateya ki te mezaki nini. Pasteur nenga se qui ça qui le lope en moi était. Verset ni batangi ndeko wana tunaye. Kutu ta musomo na Bible kaka oyo Bible. Aibi ngo la fungula ngoti. Afungula aka Bible na l'église. Nzo kanzamba le bela biso mingi. Ta muso na sauza na kacha méditation.
nzambe aloba nini moto mosusu azwi église azwi ya mpona likambo moko songolo pakala soki azwi yango kaka ba ake sikoyo bato wana mpenza ayebisanga bakochange wana nalobaki wana bato nano bacomprendre te kaka ndenge olobi wana soki mpenza liloba na nzambe ezwi place kati na bomoi na yo esika wana mpenza bato bazomona kete mwana mwasi oyo vraiment ade po toza na kati ya plateau tokobeta masolo mosusu eza masolo ya kati ya ndako okobeta ngo boyeboye te mpona bato bayoka te likambo te ma pasteur nazongela epa nao namoni soki tolobi mois de la femme ezoba mpona likambo etali mwasi etali mama mais namoni bino na prospectus bocheke moto akote ya biso azali prophète Dieu donné tukala ndenge olobi nalakisa bato bamona ye mais ndenge nini na mois de la femme eza mingi ezali bamama nde bateyaka mais namoni mama oteya te boponi papa ateya eza mpona nini ye azali papa na biso ya molimo na niveau SM ezali les églises du Christ à mission papa na biso ezalaka moto aza na bagrâce na ye lokola toza kobenga bamama ebele bamama baya et puis papa na ndenge nzambe asalelaka ye po ete peuple de Dieu azala béni yango toza kobenga mpenza bamama baya mpo nayebi te papa ayebimaka nzambe ayitilizaka ye makasi yango mpenza naza kobenga yo mama ovandi na ndako yaka koyoka mosala na nzambe dedone tokala soki oye oza dispose mpenza ke oapprendre oyeba oyoka okozonga lolenge oyelaki te mpo nayebi ke papa makomi mpenza aza na abondance en parole de Dieu na kati na ye donc soki moto ayaki na makambo na mebe akochange mama Florence nayebi soki olandaki nga tout à l'heure nalobaki no likambo moko ke nazalaki mwasi oyo nazangaki valeur mais yesu alokoti nga na fudu nga nabengaka esemba bilokota na priere na nga moloba eseka lokota mpe na champagne non wananga mona bimisi ezo secret na yo moto obimisi parce que nayebi so nake feti omoki nakosi te olobi na solo po soki nalobi lokuta ya babie mpo naza mama présidente ya association amour de valeur nazwi babie nateki na membre nemisi bango bantuka dato batie ezali vraiment pasi mpo na ngai nasengaki même permission papa pasteur koko changer date ya veille tabi nanga te mama Florence okokokende na yo veille mais odi mona nzambe abetanga mpenza na matoi na nga mpenza alobeli nga ke eza susu ntango wana eza ya yo alleluya nazwi babie nateki ndeko wana aseyela bana mpo nazwaki mpe table ya VIP batable ya VIP yango ezalaka mpe mwa fo kofuta mwa banini mama présidente akozala fo mwa table ezala bien nazwilaki bandeko na nga table bandeko na nga bayebi kaka ke na okende mais natalaki na veli na Saint Valentin alleluya amonaki na Saint Valentin nakoperdre aza na bomoi mais kati na veli nayebaki ke nzambe azosala su ya alleluya alleluya le 17 février wana nazalaki na date wana ekozonga susu te makambo nzambe asalaki wana vraiment ekozonga lisusu te donc yango nazoloba vraiment ke ntango oza na kati eloba na nzambe efo emonanaka na bafui po bafui ozosala bato bazomona po bandeko babetaki mabaku mama Eliane babeti mabaku ye koma efumasango azongi babiye ye moko aye te bandeko bazalaki mpe badefende nga estce makolo na bino eza pa Florence oui maman présidente fala zala mais non okeka kozala te ezala litomba moko te changer na yo sobongwani sozaki ntango akala oui mais sozaki ntango akala en tout cas vraiment so ntango ya champagne te ntango ya champagne te oyo komi ntango akomela makilama yesu ndenge na beli mai nanga boye alleluya alleluya donc yango wana yebi so nazalaki moto ya champagne nakoma mpenza so fona mona okopermettre na omona pasteur lindo te na félicité po oya témoignage oyo oyi kaka moko ya mama Florence ebongo ya bato mosusu wana eza ekole nalobi eza édifiant parce que mama pasteur to bana likambo mpe na po tozomona mpe ata bamariage tozomona mpe ke ya bandimi bato na église mais bato bazotena tomona likambo oyo omona mariage esalami bato batoza bénédiction nuptiale balongwana mpe bake na kati ya fete bameli na bango masanga omona famille mpe baoffrir na bango mpe bato masanga est ce que eloko wana mpenza
okolo banini. Merci maman. Bah ezali ka ma conscience à mon engagement ça na mon nzambe. Pour mon élève va passer va souffrir. Pour passer on taille baka mutune sur na carte l'église. Maintenant maman Florence a repris car mon quoi que a ça passer sur va changer d'identité. Passer à la za exane limbisa maman pas makambo. Ye modératrice mbima qui va changer d'identité voilà. Asenga kezaki nango ezaki veillé. Passer à lebi na ye. Buka qui est déjà. Passer à lebi na ye. Kende na papa lebi na maman pardon na kachi malbati. Papa lebi na ah maman. Le cas sauf qui déjà habillé pour mes actes. Kende na yo. Mais Saint-Esprit le quoi tout tambolera toujours na ye lebi na pena que non. Non, OK, ndete. Yene mtafa konza moli maman sainte maman. Likambutenga na sona na maman al comme no so ba ya masanga na réponse no ko pesa na bateau surtout ba otala biso. Na liko le bala biso bandimi. Non na biso fait non na biso fait zalaka non, oui na biso fait zalaka oui. Donc nzambe fa pour karaba longola ba sentiment na biso. Bas na ba sentiment ezala ba sentiment positif, na ba sentiment négatif. Mais biso bana na nzambe to ko sa ba sentiment belé to saki na kalati. Na mariage boko ko bateke ma ezo dépendre na bato. Ezo dépendre peut-être na bato ba bande ba ko ba kinga mariage na nga masanga ko salate elo ko salate. Et bien invité ba roya. Mais bino boko tika na position na bino tant que bana nzambe o bato wana pe ba sentiment na ne kofite to ko préfet bangoti. Mais tant que moi na nzambe ah tambola lolenge Yesu alingi. Polibala wana na pesiam. Nzambe. C'est pas ça nzambe. To sepisa bato te to sepisa na nzambe. Réponse na ma mezande yango. D'accord. Ngezo mkola ba maman. Maman thème na biso ezali femme. Maintenant c'est ton tour. Hey, tu le bien observé ça dans la moko. Femme, maintenant c'est ton tour. Bongo sina swati. Bana sina bota, tous les hommes à mebele. Otoko se limiter na niveau tosalilité. Oh za nan tosolo bana ba domaine nyonso. Oh yo za pasteur. Oh zali nani tour na yo yangoyo. Yaka koyoka. Peut-être za makamu moko oh yo sala kalolenge nzamba lingelité. Yaka koyoka. Pote tour na yo pe ekoka. Femme, maintenant c'est ton tour. Si vous êtes à selon Saint-Esprit, vous avez ça cher. Vous préparez que mon sous. Par rapport à ma camboise na kata salle, Nzambe a memelio na nzela mususu. Yango mundimilia lozo ya l'église. Le ba ke Nzambe a partir ndako. Yebisa Nzambe na lingi yo lobela ka. Omoni ba papa de nature basaka batu mabete. Ba papa de nature basaka batu mabete. Basaka batu malamu. Et puis au monde il est maintenant au colo on va balobra ki yaya wana seka kate. Mais tu comprendras te banda bala comment on seka. Yaya wana zaka caractère mais ndeni mwesi na kokakae. Mwesi na sana ekisite ana secret. Yo mama okoko ke na église te soki ndako ubongi. Aka msuyo zo mona papa sana besoin ya verre wana zaki na ngoli kola mesa azoganga likama verre te. Azoganga likama susu oyo kwa ko sala. Pote a libéré au kende. Yo sala ki akote akonzo za raison que verre on tika ki likolo ya mesa. Mama banda ko tosa pote mkole 19 papa tika yo koya milulu aba mama. Amen. Amen. Yesu ki kaona. Amen. Osaba to kopesa bote pona mkole le pona moni emsuna biso pona lelo to komi to komi vraiment na suka nango. Est-ce que osaba to kopesa bote bi mama Florence bien mais obis papa lindo lo kota parce mama o lobi na ngai ke na pesa bato mbote. Naliga miko lo bona mona mboka na ngai. Ezo babi. Nteme zo babi na te. Ba jeune, les gens mobali na ngai papa. Papa te chérie, d'amour. Mobali na ngai ya bomwana ya motema, hein? Ya bomwana. Yena bana ko pamba ko lo papa. Chérie na ngai papa lindo mon cœur. Papa yozo papa na ngai. Lokola. Ya yo yebite mobali na ngai. Papa lindo. Kiselele. Yé soki na lobi ki selele ki kule mfuta. Ki selele ki kule mfuta. Alinga go mingi. Ndenge na bana ko bakala le to na kola bo mwana po biso to zui grâce ya koyeba Nzambe na bo mwana te. Soki to solo ba ke femme maintenant c'est ton tour. Yaya kotala tendengi mama Pauline avandi awa. Tala lelo na ngalopi na ngakotala ngote. Po biso to zui grâce ya koyeba Nzambe na bo mwana te. Mais Nzamba lokoti biso atie biso na liste ya batu wana. Donc tokola ki toyeba ki Nzambe te. Mais là to bana ko kola na bana ko loba ne spona loba pona tira attention na ye. Combien d'années?
date banana 82. 82, on a 17 ans. Papa a dit qu'on a 17 ans. 17 ans. Les lois à la marque ça. Nazalaka na 17 ans. Quand il dienge bondulu fuma. Zameka lusangu na mama. Mama. Ya biloko wana soka na yo kema ata na silika ndeni. Kozala maman passé parce que comme on le loko mo sondeni. Moi c'est faut za la fière na mbali na yo. Et puis kozala mwana nzambe comme on a question za mwana nzambe fuza kasuki ko. Ndeni te malamu. La Bible est une femme sage bâtit sa maison. Amen. Yo mwasi esika yo fandi. Mobali mususu ayaka na ye prière te. Selon comportement ya mwasi na ye. Ako mona mama oya kendaka église mère. Nazo mona penza eloko akendela église te. Amen. Ce bozali tellement ebelé. Na pesi ba likonyo so mote. Na mona suki wana. Nous sommes papa ma pasteur mon ana clôturer. On va battre on peut s'emboter tout comme on va le bas. Na sepeli mingi ndenge mama Florence alobi dont le 19 mars à 14h à Saint-Denis. Ba mama boye belé. Ezali sango ya Yesu Masia. Ezali sango ya Yesu Masia ndenge Bible dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Nzamba za ko benga yo le 19 mars na Saint-Denis. Yaka kozwa biyano ya mituna na yo. Et puis nazali kopesa lisusu mbote na bato nyonso ya église du Christ en mission na papa na ngai Dieudonné tukala na mama Kofi nalingi bino mingi bato ya Londres, Irlande, kuna na Kinshasa na Kasavubu ti na Angola partout nalingi bino mingi bato ya SM nyonso bandimi nyonso mbote mingi nzambe ya batela bino abakisela bino so sebele puis na sengi lisusu merci na mama na ngai Eliane nzamba za malamu mingi asangisi biso na mama Eliane lelo na ye koleka na émission oyo na kanti ezali mbala suka te na sebele nzamba suka te yeli mosome ya suka te en tout cas merci ngape na singino merci ndenge boye ko répondre na invitation nga parce que le to ba ke émission oyo eza émission ya famille qui dit la famille eza donc eza na éducation mo na zoko na ndako mama soko la mki na tongo bongo sandako avant que l'église bongo sandako na yo soki papa ko tikala c'est le papa petit déjeuner avant bima pesa petit déjeuner à déjeuner au bongo si bana OK prière tant ma prière ko kende utambola te kende pas non compte kende pas tata moi c'était zonga ndako parce que biki tikeki mobile na kati ndako il faut aller maman yo kende église au kende église na 10h au bimi 13h au zonga ndako 18h mais au tiki papa pour na na la melaye bongisa na me pai na yo avant au kende pai mosusu ma pasteur za bongo te mama Eliane une femme sage bâtit sa maison et une femme est censée la remplacer par ses propres mères bolingo ekolaka te bolingo ekolaka te c'est ça ba zo kam sanga ba ndenge mi vanisaka na kiti wana pe kolisa bolingo le kola bana na bana etalinga te bana bana vina ba ngwa bana basala ba tolengela ngana no ba tutu bo ba ko mameli na ba soumission oui la femme doit être soumise. Soumission, la soumission c'est une obligation totali a ondenge balobi na nini na livre Esther Reine Vachi azaki kitoko azaboy mama ngana bina basi moso sambali ozakutu sambali kutu ya kuna ngata o kokani kutu na ngata mais libala bongo se okufitala nga kuma kolanda kana sima ko molela mama azalaki na yo na maboko na yo ko ko selite o paso lesani ambele o renverser libala non ko la Vachi bibi moni mwana razo kendo bala koyo appareil na ye peut-être tout kala basi ah là là tant que tout monde aime si bango kaka non mon trop béni mariage ça peut-être tout kala parrain na mariage ba CP ben c'est un homme de Dieu alléluia CP parrain na mariage oui moi na ngati na ah décoratrice au bala on va ne comme ne loti ah bon bon bala calamita yo habité nayebi yango te nazuka nouvelle onkami tofandi mais au moni mama Eliane merci beaucoup pour na makanisi wana lobi akomi fils aîné bala simation nzamba sungi biso faut tosala émission oyo
bamama bamonaka babokilo na bango loka barival na bango soki nzambe asali biso grâce fo tosala émission mwana mwasi aza mwana yo mwana mobali aza mwana ye akomi fils aîné na Alléluia. okonga buti mobali te fils aîné te akomi fils aîné mais mwana na pa mwasi azali pamboli mpona bokilo na ye azala kutu bokilo te bazala mama na ye abanga mpe basemeki basemeki mpe yango mpe balekisabakokilo bazalaka mwa bien koleka basemeki basemeki batukaka bon Francis mpona lelo kande na baka que Dieu vous bénisse, God bless you. Yangalala qui est ce qui bénit qui t'a mis ça comme un thème moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, mon temps de sera sur le français zangate. Parce que jamais akoko lo ba kintando mingi ezanga français na ba mama nyonso na maputa kolo mami na maputa chouchou ozoyoka tonga ba mama nyonso na maputa journée de la femme mais eso kana liputa teto chanel des amis amen nzamba bibele chanel bana betu bonse bye bye.